préféraki ke ngai ngango nazala chef nga benga na china comme mokolo alamu bino na bino bana bopona baye ko porter choix na bango pas na Platini pas Platini Mwele chef Platini Mwele bango nyonso ngana lobby boye chef ye boponi ye bon piana toujours et piana na ba dossier et piana parce que tango les samleka apayi na mission na ye a désigner sigoyo mokili Marcel au samleka pa umela kapete a umela kate policier docteur ba ke Willy Mabiala a usira kata libota te a usira kata poche ya bato quelque part to yebi Willy Mabiala na famille na bisote bana bingi bingi oya ko lobaka yebi Willy Mabiala aya ko pesa ngai kombo tata na ye mama na ye na bakoko na ye mais pas ya uti Mabiala ju mokando yo en tant que policier ake ko mona général Kasongo à l'époque j'étais que pour Javi la Kinshasa Kasongo apesi 600 policiers. 600 policiers, 200 kuluna. Bakota na kati ya bingi bingi. Ba piller, ba violer. Ba salo yonyo surtout bango ekoki. To kima bingi bingi batu bazaki ko kote sobe et ce n'est pas pour la première fois. Première fois, Willy a yebi amoni yango to kendeki to kutana ki na ye a sengi mbe droit na ye. Pour mettre là. Maman, Franck Mozola Messo. Oui. Le projet que yoka bacha ko gwela bingi bingi na ba epiana. Vente ya parc ya ngambo wana ngambo bingi bingi. Parc présent Mobutu. Babatiza kango Congo parc présent Mobutu. Non Mobutu asomba kango. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa. Bunda Ekolo magazine d'actualité 2025 année à lumière 2025 année au Singeli. Congolais nyoso azala fier ya ko vivre na mboka na ye na bolingo nyoso. Bunda Ekolo les magazine mo to pesa ba information moko ya solo o peut to vérifier kayango. Tozala ka on juste pour ko tambola ko luka ko memela bino oyo to pesa sango ozo leka ala kata République démocratique du Congo en général. Tozala ko tambola la province ebele nous sommes pour de manière que vous avez information beaucoup sur et à temps réel. Le oyo, tout allez ko bunda poto lukamboka oyo ils ont valeur nango. Tout allez ko bunda poto luka République démocratique du Congo et ça la batu ya solo oyo lobby bakoki pe kotika ba souvenir ya malamu. Mais tout allez ko ça constat que ba effort nyonso oyo ba autorité ya mboka bazali ko sala ba tout allez ko bebi sango zali banani kaka biso ba congolais. Kati na Congo ezala baye balingi Congo te bazali ebele na ba domaine nyonso. Okotambola même le niveau ya ba bazo kamba mboka na kati ya gouvernement batu ya mabe bazali ebele misala ba ko détourner ba mbongo à l'état, bazo ko vivre na ba corruption, bazo ko vivre na ba manière moko o ezali dignité pour na esengo ya mboka. Nyonso ka pour nyoko la peuple congolais. Lobi to kolobake mboka oyo ezali malamu te mais zo ngane mboka ezali ngo malamu mais ne batu bazali mabe na moyen de vivre bata malonga bata soutenir ta mboka oyo pourquoi batu ya kala bazaka malamu mais batu le o bazali mabe koleka est-ce que diable oyo atako vivre na Europe na Amérique na Asie na Océanie na diable oyo atako vivre en la carte ya Afrique précisément à Congo bazali ba différent. Pourquoi ba diable ya kuna parce qu'on vivre na bolingo na population na bango malgré oui ma belle personne na poto ya tout zo mona makaminga ma belle to copier zo utakuna mais beaucoup plus on sentir que le gouvernement a travaillé pour que luka intérêt ya mboka na ye yango to lula ka mboka na bango ko ki ko vanda kuna to vivre mboka na bango kitoko bisale ezali ba salaire pe balonga mais diable o ya biso azali diable ya uta wapi réellement diable ya Congo a uta wapi. Ba domaine toza ko beba mutabala moalité corruption et commune kamuluka lipa batia mambo fele to kasoni to linga mboka oyo lelo to robeta mi masolo o etali ba chef coutumier bazali ko nyoko la population na ndenge moko ya babe okokele oso ma terrain pa ba coutumier okutaka bato mabe muke bato malamu ka bato mabe ba koteke le terrain pour lobby. Et en plus, il vivre dans le principe moko qui achète mal, achète double. Nous sommes c'est parce que tu perds les mêmes coutumes, tu perds des cultures,
ba chef coutumier mingi bazo bima ba poche ya ba ndeko o bazo sala na l'état. Chef coutumier outa la poche ya mutu te. Chef coutumier outa kana libota ndezali famille ba ko choisir mutu. Mais le o ba chef coutumier mingi bazo bima na ba poche ya ba individu o bazo sala na ba administration publique. Conséquence ezali nini? Muyibi, lokoso, corruption. À cause de terrain moko, à côté de la 3-4 personnes. À cause de même ma belle oh l'état, à côté de la lokoso ya mbongo. Bacha coutume en la vie professeur qui tient ça, va vivre. Non! Pour qu'on respecte coutume, mais va vivre pour baluka, ba comme un millionnaire. T'as la passe dans ma respect toujours kokende. Nous sommes en complicité. Na bazal ba bureau à l'état. Au comment la mouton ni droit ni qualité. Kaka pona mbongo à corrompre, ba bazo ça la bureau à l'état, ba couvrir yé, ba pessier opportunité yé akoma chef ya village voilà. Pour ateka ba terrain, ateka ba concession, ateka ma pango de manière que bango na yé ba vivre elongo. Yo sole zo même ma désordre de la katamboka oyo. Oyo za ba droit ta comment la bongo akokeli na bisike sengeli pour asa ba réclamation na ye mutu akotala ya koyoka ye mawa azate suka bakobo okela ba guerre froide okomona oyo a créé ba milice na ye de manière que ceux qui ont attaqué même biso ba journaliste comment beaucoup plus attaqué sur au côté na secteur hôtel ba coutumier c'est parce que azomona que ont touché ba intérêt na ye yango bele zo ko zo benga na bandeko na ba journaliste to sanga musala avec beaucoup de professionnalisme. Tu vas combattre la éthique et la déontologie na biso. Ba problème a ba chef coutumier to kotaka yango tel ba conflit na bango mais tout ça juste musala na biso de manière que l'état congolais a profité na ba éclaircissement et ba analyse autozali ko sala. To pe ba information autozali ko bimisa. Même si chef coutumier na coopérer na yo bien, ba bi journaliste azaka na amité. Est-ce que tu as un principe wana? Tomate na lisolo ya mboka bingi o ezali awa juste na ville province ya Kinshasa na commune ya Nsele. Mboka la bingi problème zo le kamakasi kuna. Eza juste kibomango, kangam na kibomango comme militaire. Mboka la bingi lelo ezo kumba na maboko ya mwana mboka Willy Mabiala. Mais ils ont créé des ordres moko impossibles. La martelé en bien. Pourquoi des ordres des Alikuna? C'est parce qu'il y a un chef aux famille Baponaka légalement. Famille Basangana qui va se réunir. Babimisi au serait à chef. Mais il paraîtrait que Willy Mabiala n'a ni droit ni qualité contre le chef de Mbokawana. La qualité nae, à cette négociation nae, il paraîtrait que Azali policier. Ake asololi na ngongale zalaka mwana mboka Sivalo Kasongo ba pesa ka pe ba policier belé ba kitikuna ba bengani oyo famille Aponaka après liwa ya mwana mboka le grand chef Okufaka Salomon Mwele de Willy Mabiala a s'installa kuna mais famille wana oyo bazali famille régnante famille oyo bazali famille à pouvoir bango basali ba démarche na ndenge pour la koluka baza réhabiliter mais ba komi pe na ba point ba autorité à l'état basali ba mikanda bandimi ya so réel ba kiazali bokonzi ba tineli beaucoup mettre bango commune en Nsele mwana mboka mbo Frank Zolameso pour en réhabiliter mwana mboka mbo Frank Zolameso pe azui pe bango ya mikanda normal asengi pe ba pesa ye ba droit na ye étant que bourgmestre étant que représentant chef de l'état pour akeli ko réhabiliter. Mais bazo kamwa jusque là bazali réhabilité. Pour la bango bazo ko pousser ba raison que moi la mboka mbo Frank Zolameso azo ko so ba instruction et pas ya papi et piana ozalaka ancien questeur ya assemblée provinciale ya ville provinciale ya Kinshasa qui soit disant yede butu a gérer kabasha continuer tout bazali na kin est mobimba na ndinga ba coutume na bango ya bateke. Wana bokolanda bozo ba détail na ngola émission oyo pour puisque to kutana ba solo na bango. Na to sala émission OT pour la créer conflit na mutu. Ni na bourgmestre na besoin conflit 2027 tu as besoin de tamboler longo. Ni na ba chef coutumier
ni na population to na ba bazaka zinga zinga na bango mais na sala émission poto sunga l'état congolais ayeba oza koleka na bingi bingi et surtout na moment le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala besoin ya batu ya solo essayer ba accompagner vision na ye bande ko bingi bingi ba dénoncer ebele na zela ya ba bazali diriger na mwana mboka Platini Mwele essengela ki azala réhabiliter le pouvoir na ye pouvoir les ali ko simba na maboko ya Willy Mabiala babike azana ni droit ni qualité. On a dans le trop dans l'émission de l'émission Autosaki na bango bon na ba réaction bango moko deni bazali ko accuser Willy Mabiala babi azana ni droit ni qualité pendeni bazali ko accuser ancien questeur il y a vu prophète Kinshasa papi et piana pendeni bazali ko accuser Bogumesa commune Selemo na mboka mbo fa zola meso ke bloc walande et sangani et boyi kotosa ba instruction oyo actuel ministre provincial ya maso o etali ba affaire coutumier na sécurité ya mboka oyo ya Kinshasa ba boyi kotosa ba instruction na ye ba préférer ba sala bloc moko boye pour ba garder Willy Mabiala pouvoir de manière que bango tout va se retrouver makambo oyo soki ezali boye bon libéral solo que ezali ko pesa participer ezali ko nyoko la population congolaise bakoye baté bako vivre na nani azali vrai chef ou azali faux chef et surtout que bande ko mingi ne on va ko soba ba terrain kuna bango ne bazali ba ko souffrir na ba comportement oyo ya ba chef coutumier tout dans élément opposition juste après ces plateaux c'est parti la régie. Ngai Monsieur Ngango Nzama Maléo Martin Adolphe azali chef de famille à village Bingi Bingi. Chef de famille à village Bingi Bingi. Chef de famille à village Bingi Bingi. Bingi Bingi. Clan Mose. Clan Montele. Mose. Clan Mose. Bingi Bingi botama na Clan Mose. Avant que les parents de Kokuno la limite bana to quotidien là mo kité évoluer moké. Le oyo to limite ta la caméra là. Ba kozamboka ba to partout. Nini actuellement est sur les carte ya village Bingi Bingi. Et ça moi les solo moké pendant une minute 2 minutes comme ça tu comprendre après tu contacter approfondir ma soto za ngona bino lelo. Village Bingi Bingi loko s'il vous plaît papa. Oza bonda ekolo. La ligne vraiment oza la claire. Atokolo ba moké to ebele mais derrière ebele d'antinate. Le bas là pour concis clair peut ça vraiment éclaircissement pour bomba malobate parce que les missions l'habitude sont rappelé l'état dans ma cambo ebele dans la caméra. Village Bingi Bingi ezali village oyo boye koko na ngai abandaka yango moto akosa te kombo moto akosa te nani moto abanda village Bingi Bingi koko na ngai kombo na ye Mokongunu membre ya Clan Mose awutaka Kingankati aye kobanda village Bingi Bingi. Village Bingi Bingi kombo wana Bingi Bingi ezali kombo ya matiti banjete bamanuka moko ezaki na etandi wana ebele yango wana babatizaki mboka wana na kombo ya bamatiti oyo ezalaki na kombo ya mboka wana batiti na kombo na ngo biso tozobenga ingi babaloli yango ekomi Bingi Bingi. Tango koko na nga bandi Bingi Bingi Mokongunu ekomi ke batia pouvoir na mboka Bingi Bingi koko na nga lobi ngai na moni na kovanda na epai boete climat oyo ya Bingi Bingi epai boye na kokate nga na kojonga Kingankati. Maintenant luka moto okopesa pouvoir aye koloba pouvoir na kopesa ngo epa na Makwala Libya. Makwala Nzama Libya wana azali bokilo na ye. C'est-à-dire mwasi ya Makwala bwa oyo abalaki abotaki tata na ngai azali mwana ya Kingankati na Clan Mose. Mokongunu azali mutu ya Kingankati na Clan Mose. Makwala abalaki bwa mutu ya Mose. Yango wana Mokongunu alobi mboka wana na kopesa fumu mutu akodirige yango bokilo na nga Makwala. Effectivement Makwala dirige mboka. Tangu Makwala aye kukufa na 62. Totali nani mutu akodirige mboka akotia mfumu ya pepa mutu aye kobimaki mboka ndeko na nga bandaki ngana do pouvoir non. To désigner deuxième Makwala petit fils na ye ngana ko benga grand frère. Makwala wana a dirige mboka.
a dirigé mboka titi aye kokufa. Tango aye kokufa na 83 tolobi toko diriger toko pesa mbongo mboka epana nani na 93 to kamati mboka to confia ngo epana Mbwilu akobenga ngai Noko mwana kasi na biso a diriger mboka. Tango a diriger mboka manevre yiko kota bakomi ko wela lokola zaki mwana mokena kobanga asundoli mboka. C'est à nous maintenant ya ko se réunir le sous na famille to pona nani to pona Salomon. Salomon a yiko koma mfumu a diriger bingi ti nzamba ye ko benga ye na pouvoir na ye na bingi. Tango Salomon a kufi, j'étais le premier pour pas na biso na coutume. Ce qui mfumu a kufi, il faut qu'il n'y ait pas de chef de groupement pour se présenter. Que fumu na mboka kufi. Ngai na kei na leki na nga oyo boy. Na moko azala wate moko fidèle makwala. Tokena Kingasani na Mayulu numéro 73 et pas na chef Munkani. À l'époque azaki chef de groupement. Na ye ko présenter na ye ko yebisa yenga bi fumu chef bingi Salomon akufi. Albi Salomon akufi bon ça va. Droit il faut payer ça droit ce qui chef akufi. Owa lo bake fumu akufi na peshi droit. Munkana lobi na ngabwe en présence ya bana na ye. John bango nyoso to ba vandi yenga Jérémie tout ba vandi. Munkana lobi chef de famille kuna etikali yo ndeki na ngana sakina présent yo. Kende tia mfumu. Soko tia mfumu yaka ko lakchanga mfumu na zwa acte pona moyeba ye. David bon d'accord. Mais ebembe bimi ne note na ko tia mfumu te na ko jela ebembe bimi. Alo biso ke ebembe bimi okundi ebembe tia mfumu. OK jour akubimisa ebembe. Bimisa ebembe. Toye na ngora mboka. Il y avait beaucoup de personnes, ba chef coutumier bazake belé. Si je ne me trompe pas, ezaki na secrétaire général il y a Difima. Ozalaki na chef Difima. Ba Difima to kundi bembe. Tango to lingi ko kunde bembe. Ngana lobi non. Na ko sala boyete. Afumu to zalaki na kati sika to exposaki corps. Na lobi avant to kunde bembe, il faut na benga famille. Faut se réunir. Voilà. Pour trouver compromis to kotia chef nana ko remplacer. Faut désigner Mbalamoko. Pona bango mboka ya rotation. Boka rotation te pona bango ba préférer ki ngai ngango na zala chef nga kenga na china comme mokolo. Balamu bino na bino bana bo pona. Baye ko porter choix na bango. Et pas na Platini. Pas Platini Mwele, chef Platini Mwele, bango nyonso. Ngana lobi boye, chef ye boponi ye. Bon lokola boponi ye na lingeza la makambo ya dictature teke ngai mutu na poni. Voilà. Bino nyonso na famille bondimi, bo sala langa mokanda. Bo signé sali mokanda oyo. La désignation Ndeo mukanda libota. Mukanda libota yango oyo batu. A membre basi. Donc mukanda libota o esalike et matapo yango ne zali base ya basolo. Base yango. Chef esika babaka chef avuti ngata libota la famille yango. Soubasima. Voilà soubasima yango yango. Et comme maoti partout dans l'état ba baki voilà muto ngata famille donc mukanda oyo libota basangana ki ba désigner mwana mboka chef Platini Mwele yango oyo. C'est bien continuer. Otala ba signature ya bato ba membre nyonso na kati. Oyo bazalaki et bandi awawa des membres de la famille, et ça continue jusque là. Ok, beta sur le papa toki. Odi mukanda oyo tosali. Tango na juba signature ba libota mobimba. Na komeli ba konzi sikoyo. Pona ke ba investir ye officiellement. Voilà. Tango mukanda komi na niveau ya province. Ezalaki na manœuvre. Ya installation ya chef coutumier ba confirmer ye. Entre Sameleka à l'époque ministre provincial et intérieur et affaires coutumières na Kester et Piana. Voilà et Piana qui a zaki Kester na assemblée provinciale. Parce que ya zalaki assemblée provinciale ye na l'air wana. Donc on a zalaki cadre na PPRD ye mutazako pesa ba injonction ye mutazaki jouer rôle makasi na hôtel ba coutumier tout la kati ya ça dit entraîneur ye mutazaki ko désigner ba ministre provincial ya affaires coutumières. Alors répondre ye azalaki ko lingate
Sameleka a reconnaître ba investir yé. C'est la raison pour laquelle na komela ki sikoyo ministre délégué affaires coutumières, ministre délégué affaires coutumières, ba yé ko répondre. Na mukanda va répondre positif, j'espère. Va répondre positif. Positif. Vous y meilleur. Voilà. Très bien. Comme la mukanda ma tête. Voilà. On continue encore rapidement. Après ça, tout ça qui investiture ya chef Platini. Fête salamaki na mboka. Batu bazalaki ebele ba invité bazalaki ebele. Ba image yango pona yebite soko pe ezali. Oyo batu baleka ki na kati ya mboka. Mais l'essentiel c'est qu'investir salamaki officiel. To bisiko ke mboka esengeli yo take chef ya clan, yo de chef famille, mboka esengeli za maboko ya mwana mboka Platini mwele. Belelo nini eza ko sala lelo okemona mboka Platini mwele aza société na kati ya mboka na nini eza ko empêcher actuellement. Eloko eza ko empêcher biso to bimaki na mboka. To bimaki na manière ni bobima mboka mboka ezali ya bino. To bimaki na mboka. Yo de chef ya village, yo de chef ya famille, yo de chef ya famille, bobima mboka na manière nini bobeli mboka. To bimaki na mboka na mukanda mokili Marcel Gansono. Ministre provincial ya intérieur et affaires coutumières. Parce que bazali ba branche ya Epiana toujours. Toujours Epiana na ba dossier. Epiana parce que tango les Sameleka a failli na mission na ye a désigné sigoyo mokili Marcel. O Sameleka pa umela kapete a umela kate. Umela kapete. Alors azako to samibe qu'on a été. Donc et bon ko to samibe ko ya papier Epiana c'est lui le superviseur, gouverneur, ministre provincial intérieur et superviseur ya plateau Bateke. Gouverneur superviseur. Continue. Alors, Akamati Mokili Marcel a nommé ministre provincial. Après cette injonction, pas le ministre provincial Mokili Marcel, que coûte, il faut bien installer collègue de Bango, camarade de Bango, Willy Mabiala. Policier de soldat. Policier. Docteur Baké Willy Mabiala a aussi la carte à libotate, a aussi la carte à poche, il y a pas quelque part. To yebi Willy Mabiala na famille na bisote. Bana bingi bingi oyo ko lobaka yebi Willy Mabiala ya ko dressa ngai kombo tata na ye mama na ye na bakoko na ye na pa ya wuti. Oui, oza monument vivant. Tango excusez noko. Oza monument vivant pour autant ndo beti histoire ndengeli ni libota bingi bingi banda. C'est comme les autres bon moy. C'est que yo nezali mutu efsengeli o éclaircir ma solo ndenge zali. Tala Willy Mabiala wana est-ce que zali pisa moko ya kata libota oyo yebi oyo azali kata libota la bilote. Willy Mabiala na libota na biso to yebi yete. Pour tu faut dessiner que zaki mona mboka Salomon et Platini mwele omoni peve na ye. Voilà. Willy Mabiala a koti na mukanda ya mokili Marcel. Mokili Marcel a sali mukanda oza komona ka akomeli Willy Mabiala te ba installer ye. Tango Willy Mabiala ju mukanda yo en tant que policier ake komona général Kasongo. À l'époque j'étais que pour Konjavi la Kinshasa. Kasongo a pesi 600 policiers. 600 policiers 200 kuluna. Ba kota na kati ya bingi bingi. Ba piller, ba violer. Ah bon? Ba sali oyo nyo surtout bango ekoki. To kima bingi bingi batu bazaki ko kote sobe et ce n'est pas pour la première fois. Première fois, Willy a kota na bakuluna, bakangaki ye l'air wana colonel Justin azali na KPM. Bakanga ye na batu na ba arme. Histoire wana pas ekende to yebate. Colonel Justin ngane to kutana na yebo na ministère. Oui, na ministère intérieur. Na laksaki ba image ngalo bitala. Ndenge ba policier no yakira bango ndenge baza kopier. Atunenga ba image o jwaki bango wapi. Ngana yebisi polele ngalo bi ba policier yo zalaki na bango ezana bato ba yebinga baza kokanga ba photo baza kotinda ba image. Apesinga numéro na ya lobi chef. Soki likambo ya boye salami benga ngalo bi lobby otindaki ba bomangai. Lelo na tinda bato. La yo numéro na ngai na benga yo na ko benga ote. Donc mokili Marcel Moutakotsaki Willy. Voilà. Bande ko solanda biso na émission autour solo la awa. To beta mi masolo o etali village bingi o toyebi kilelo actuellement les alliés na mwana mboka mso azali ko diriger ngo mais c'est une histoire autour solanda ato sur la famille ya mwana mboka Platini mwela o esengeli ki azala na kati ya pouvoir parce que yazali moko o libota ba désigner ki. Bato zolo ko toyeba actuellement pourquoi c'est ça que mon mboka Platini mwela za kati ya pouvoir na été. Pourquoi pas souvent na kati ya mboka asa msoleni ki la kimia. Ngonga o chef de l'état to senga kimia ezala na mboka. Ake ba kosa mboka bazo reconnaître été parce que moko za mboka ko reconnaître mutu o libota a désigner. Na autre zo mona zali kuna mwana mboka Willy Mabiala. Mais si ça ne wuti wapi. Ate zali moko famille ponaki to nini. Zali parmi la question ko to la moko parce que
émission au monde ko zali émission même la réalité donc tu vas na libota na ye tu sais peut-être que la vérité zali koleka et puis moko zali chef ya famille na bango mais na rolinga sikoyo ndeko bon ça déjà miko donc tu d'abord caméra c'est peut-être il pour répondre à moi question tu n'as pas parce que tu ba évolution beaucoup na niveau ni na o Italie ba document parce que c'est moi mboka Marcel Mokili après il remplir ba devoir na été je crois administration était za moulai. Et bien sûr, si quelqu'un continue quelque part, c'est présenter bon, c'est une histoire qui nous qu'est-ce que bon continuer qui n'a mis candidat de Marcel Mokili, à même qui n'a niveau au moment que Simba quitté ou bon c'est limité bon qui n'a niveau là. Merci beaucoup papa journaliste. Ngai komo na ngai ngambu makwala Arthur. Nazali mwana kasi ya mbundu na Clamose. Tangu babimisi biso na mboka parce que monsieur Willy Mabiala c'est policier de son état azali ko collaborer na général Kassongo Silvano Kassongo po azalaki élément na ye par après général apesi ba militaire ye moko monsieur Willy ate kotinda ndeko na ye Fils Mukoko Mabiala na bandeki mususu avec ça la rassemblement ya bakuluna ayena bakuluna plus de 200 kuluna policier okaka et belé papa journaliste donc ça ba policier ba kuluna yo armé jusqu'aux dents a piller ba violer ba déstabiliser boka ya grave tant to monique donc sur la force ya rosala bango to bomwa na minduki sur le bimbeto bima au bateau bimi to non il faut to que na démarche pour na ministre intérieur Asilo to monier ministre Asilo to continue kana to kotsaki ministre Asilo ay koma mukanda et pas ya gouverneur de la ville Chantini Ngobila akomi mukanda alobi basi soir ba installation na université arrêté voilà parmi décision na ye wa comme gouverneur ezali na groupement Mikondo na village groupement Kimwenza village Bingi oya biso na groupement Mikondo Kimwenza na village Bingi oya biso na village moko kaka village moko na Musabu Aselo village Bingi sika platini mo azali donc tant ba arrêter ce qu'il fallait na fonctionner voilà mais lokola police azako za plantaki batu na ye taka kokoso na mukanda ya ministre Aselo voilà yango wana donc ba déclaration mon déjà à télévision voilà tant ministre Aselo a commis équipe mobile oya kuna bali ko to sakaka te nous sommes sous le pays à la secrétaire générale affaires coutumières comment à l'époque je crois c'était Augustin Mungimi voilà Augustin Mungimbi a été comme mukanda recadrage de la commission alobi ba mikanda oyo ole biso do tretakango elongo na kota juridiction biso do tretango biso boko a comme mukanda recadrage de la commission na komiango etamboli ayoki mais le kola kaka état de droit na mboko ezali mais bango baza ko tosa yango te okoma komi etamboli mukanda ya tant to silisi wana oye lisusu kosala ba démarche après ba démarche nyonso po tosalaki ba correspondance absolue nyonso lokola ekotaki déjà au village Bingi et dépendaka na national na niveau provincial quand on monte na provincial toke donc auto sur après réunion ba station mais ça ma société donc il fallait que moi la mboka platine moele azonga ba fonctionner ça là bon moni ke ba kamono tabu ça ba bien té au cani bo croiser peut pas té encore continuer ba démarche na biso au croiser bon ba document en tout cas action mon côté positif salement parce que est-ce que vous à la niveau là ou bien vous continuez comme des matchs quelque part non tant que tu continues dans la correspondance na biso à niveau ya ville la ministère provincial des affaires coutumières
parce que ville à Kinshasa ezali ville province de Kinshasa ezali ko gérer na ministère des affaires coutumières. Voilà. To komeli. En attendant ministre provincial aza ko gérer dossier, patron na ye gouverneur de la ville a dû relève. À l'époque, je crois que Flavia Kouya. Voilà. Alors, tant qu'il y a Zalaki na lanterre, et comme gouverneur a moni ba correspondance signon surtout, attangi yemoko gouverneur a eu une décision de réhabiliter moi le mondial le Platini comme chef coutumier à village Bingi document na ye yango. Donc le baké Jacqueline Ngobila mon est ministre provincial na ye à niveau affaires coutumier à tout là ça m'a alors pour éviter que bah désolé ça là alors azur élève yemoko a pris sa décision maman alors la comprendre bino comment la seconde décision à mon moka Jacqueline Ngobila qui gouverneur numéro 1 partout la ville provinciale Kinshasa a signé mokana o mais ni ne zanga kibino ke dans zanga kibino pour bon moka Platini molé azon na moka na Nyon surtout ezali autorité parce que tant que ça libre automatiquement après déjà ordre là beaucoup mestre pour installer bino mbala moko a installer bino parce que vous avez déjà pouvoir na bino les zanga qui siko Nyon surtout ezali beaucoup mestre okutana na beaucoup mestre possible ça que le candidat surtout yebi amoni yango to kende ki to kutana ki na ye asengi mpe droit na ye beaucoup mestre nani maman ça va maman ça mbo Franck Mbozo la meso voilà to kende ki na ye to kutana na ye alobi bon naza ko sala mokanda pona déplacement na ngabo pesa ngai droit na ngai to pesi ye bo pesi beaucoup mestre mbo Franck ba droit na ye pour assister bino akele ko tika bino azo bino ba droit na bino bon andimi pe aju yango et pas iboya aju ba droit et pas iboye azali ko négocier pembeni pa na bato na za ulakisa bango bo sala démarche boy mokanda ya gouverneur yango dans autre trahir bino donc azo moni ba démarche na bino après azo ko trahir bino de l'autre côté salon ne bo monaki oui donc ato solo la ki na ye bien et comme pour na kokoti sabiso lelo lobby donc kobina la colonne sur le bas la moni to soki lokola il faut ça me ya Marcel Mokili to comprendre bon ok pas beaucoup mestre a beau exécuter parce qu'il fallait beaucoup mestre exécuter lettre ya gouverneur a exécuter décision gouverneur mais ça il y a en côté par exemple beaucoup qui m'a beaucoup ou continuer encore d'autres possibilités parce qu'il y a des choses à molai tango burgumestre aboy ko exécuter yango biso to salaki toujours ko komamikana na moni ki exécution de salamité c'est à nous maintenant to komeli inspecteur territorial alors burgumestre na lere wana lokola azali na parrain na ye papier piana ake epa na camarade na ye papier piana parrain na ye ba sololi ba simi nzela ba ke epa na ministre Peter Kazadi intérieur po akoma mukanda na papier piana mutajo coopérer na Peter Kazadi po ba sur soir club d'amis lettre ya décision à gouverneur mais ata Peter Kazadi akoma ki mukanda gouverneur aboyaki a maintenant qui toujours kaka décision na ye mais côté là qui est en gouverneur a mettre aboyaki pour répondre à moi na moka Peter Kazadi la qualité na zala kawana et que assez andimi toujours pour maintenir décision là il faudrait quand même que moi moka partir moi dans village nous avons empêché jusque là et donc nous avons empêché ni inspecteur territorial a sali rapport na ye atindi epana ba ya konji batindeli même bourgmestre pour na ko réhabiliter toujours mais Platini na fonction na ba mboka na ye comme na niveau ni sikoyo alors to komaki na niveau to komela ki ministre national tant to komeli ministre national actuel voilà. Ministre national sikoyo atinde ba service na ye technique na ye service technique na ye tango ba tangi ba sali rapport ba tali ba correspondance au biso to zali na ngo ba ye pour confirmer toujours installation ya chef le bateau se référer à la décision du gouverneur na ba correspondance na biso okanda na bango yango et yana ko bande quoi cellule technique d'appui aux affaires coutumières et intégration des peuples autochtones. Nous allons confirmer toujours, monsieur Monzele Platini, voilà, concernant votre installation en qualité de chef du village Bingi Bingi dans la commune de Lancélia. C'est le gouvernement qui a eu des décisions à Moniango déjà. À Moniango, à Yebiango, à correspondance au Nyon Sazalina Yango. Alors, Nassima, inspecteur général de la territoriale, à la correspondance, c'est Zaki Kokendepe, à Zaki Oyaye, à Sali Banalise Oyaye. Il peut confirmer même décision.
de besoin bango to se référer à la décision na gouverneur Jantini Ngobila à l'époque. Décision de Jantini Ngobila na ba correspondance na biso toza kotia ba subasema na kati. Voilà. Mokanda na ye bango pe yango oyo. Voilà. Inspection générale, voilà. Ils ont confirmé toujours réhabilitation aux fonctions des chefs coutumiers des villages Bingi, mais Bougoumès, donc, c'est pas Bougoumès, c'est commune en C. Les dates, il y a quand même le 17 décembre 2024, c'est un peu, Moukana un peu encore récente, hein, lettre mot récente jusque-là. Voilà. Alors, et l'autre lettre des si ma Mokanda Nyonso, Toyo Kodja Mokanda, il y a ministre provincial des affaires coutumières, Thierry. Il y a qu'on demandait installation, toujours, il y a chef coutumier Mouel. Le 30 décembre 2024, ministre provincial de l'Intérieur et sécurité des affaires coutumières. Et le 30 décembre 2024, réhabilitation du chef coutumier du village de Bingi. C'est parce que j'ai remarqué. Mais tu as la caméra de Kolanga parce que il faut tomber dans le monde, dans les Cambo, où les autres Lucasiko, qui Kimia écoute dans la carte de la République de moitié du Congo. Voilà. Congo Kinshasa, Bolandi, Masolo, Zaki Boba détail, Bélé, Pesa de Sikana. Nabandeko ya village Bingi. Le chef de l'État fait attirer de Chilombo, Ata Koluka, toujours Kimia et Kotalamboka. Nous sommes dans le plateau de Bateke, le premier côté Belekuna. Le problème, il y a Bobondo, Koboma Batu, criminalité côté Belekata, pour faire Kinshasa, Bakozabo, Razolina, sous Kimia TP. Peuple a commis le mal à l'aise du Colo, il y a un dossier à modèle à Boui. Comment l'autorité à Mboka pour dire qu'on adressé pour qu'il y ait la décision pour réhabiliter mon toit, droit de qualité. Et que beaucoup de gens à obéir, juste qu'on obéir. Le sujet est Bakonzi. Aboya Koto Seyango. Ni ne bata makana sena yango. Mitema mini ne utaka mabe utaka wapi. Olanda na masolo otobeta bandeko. Basali ba recours rebelle. Ba correspondance rebelle. Et côté mais tout au tali, l'autorité n'y a surtout, parce que tout ça toujours décision au moins Mboka, Jantini Ngobila Mbaka Azwaka. Mais il y a pouvoir les oyo, parce qu'on se réfère à la décision de Jantini Ngobila Mbaka. Mais qu'est-ce qui empêche actuellement pour que Mboka, Mouele, Platini, à la réhabilité n'a pas fonctionné. Ni les gens qui ont empêché, comme ça, l'émission, pour tout le monde, l'émission, tout le monde, l'émission, la fois passée, tout le monde dans les réseaux sociaux, parce qu'on a accusé Platini Moueleke, Azala Bakuluna, Azala membre M23, M23, le Oyo. La habité, Azala membre M23, Azala criminel, Azala Bakuluna, Azala policier, soldat et belé Oyo à Tamboula Bango. Yo étant que chef de la famille. Moi, na Oyo pour le cas de la chef, Ali Moto, modèle, voilà, Nanga Moussousi, voilà, quand elle est bota la bino. Voilà, nous, déjà, quand on est d'ailleurs, bon, il y a surtout balobi na mission wana. Motomoko azali na qualité na. Parce que accusation wana est punissable à la loi. Ce qui est réellement qui est à solo au kangaï. Mais ce qui va causer makambo, c'est infraction monene. Calomnie. Je crois que la bien solo. Le bama mensonge, le bama belle la moto. Moi na yo tie mokonzi, azali membre M23. Merci mingi journaliste na les Cambodgiens. Dans la caméra wana, mais comment expliquer bandeko? Platini Motonyo surtout ayebi. Azali membre ya M23 te azali na bakuluna te, azali na ba criminalité. Willy Mabiala comme preuve. Bokende kotala na résidence ya Platini. Qui est ce chef coutumier que ba pesa la police aya bukinda ko ya moto a installé ngo comme la police na ye. La police on est allé la police personnelle ya Willy. Mais tu as dit que bango batema ke belé, va dire belé, parce que on peut ça ba détail ba bazaki zinga parce que yo le bi que ozali chef ya famille. Ba famille o ba installer Willy Mabiala ba fani zinga ba ba monsieur la famille. Le bi bango te bango. Wana membre moko ya famille ya Bingi azali te. Ce sont des gens ba fani wana ba ko ta Bingi. Bosu so loba wana Rocky. Chef coutumier wuti na ba Congo na Hindu. Bon. A wuti ba Congo central ayeti na aya waboye aye ko wela intérêt. Eloko nini baza kokufela eloko joko yoka baza kogwela bingi na ba epiana vente ya parc ya ngambo wana ngambo bingi parc présent Mobutu babatizaki yango kombo parc présent Mobutu non Mobutu asombaki yango Mobutu atwaki yango moto a traité na Mobutu po ba créer parc
mon grand frère Makwala tata nanga kulutu mpo eboma Paul na cité ya Oya to traiter na Mobutu alobi toza ko sala parc na sombi il y a pas peut-être le sonner après ça ba tol ba tout ça bon na voilà. ba 20 francs voilà Monseigneur Moke asombaki azwaki mabele wana atonga université babuki yango batu nyonso batongaki kuna babuki yango ezali parc créé par ordonnance présidentielle batu mosusu babimi balobi bana ya Mobutu est-ce que ngai na sombi lopango na ngana ti yango ba créé yango na ordonnance présidentielle donc mbama bazayi banaza koyebisa ye akota na complicité ya parc te ezali créé par ordonnance présidentielle ko banda mayansele jusqu'à pas batongi sito soki pour malebo nyonso tu wana ezali parc président Mobutu parc ya l'état yango no moni Willy na ba ndeko na ye Fisto Ibabe oyo ateka mboka na ye mai ndombe epa na Kabila na ipana ateka mai ndombe epa na Kabila akima waboye aya kovanda wana ye mutu ateki parc wana nyonso bandeko na ngai naza koloba biloko nyonso tu bokota neno na parc botala bosala bankete bato baza kotonga ba clôture belé kuna et place wana ezali place moko stratégique bato bakoki kowuta Brazzaville barwande bakatisa wana butu dobi na tongo batake biso bino boza koyoka yango te lelo basilisi yango nyonso tu na koteka embongo wana aza koteka yango wana aza kozwa mituka kofournise epa na bakonjo baza kosoutenir ye kopesa epa na bakuluna na ye aza kodeloge aza kologe bango aza kopesa bango mbongo mpo kuna ekoma carrière na ye ya mbongo parc wana nyonso esili bazali bayebi yango ke ezali ya leta aza kotika yango mpo na nini donc ce que le papa avant de clôturer la ngida sur la moké non voilà la ngida sur la moké du Kambo Italie va désordre au Léon Abeke et Tumba Banzoko batisile mon la rapasi ne bande l'émission on a baki ngabaki et oh ba désordre les kaka chef coutumier ba bazo mon la passe ezali banana zali population oyo bakina koluka mo estika ya kovanda kuna pe lilo bezalaka boko ki achète doublé achète doublé le oyo libota parce qu'on réclamer installation, réhabilitation, il y a mon mboka, Platini Mwele, Azou na pouvoir na ye. Cela veut dire que mon mboka, Willy Mabia, ils sont pas je crois. Donc, parce que tant que libote la question mikanda oyoke, mutabibi na ta famille, tout le monde yango, tout le monde va PV, ma membre de famille, l'accent de la famille, bimsara ka bukana mokola. Ma membre de famille, totali papa yeyo, on a chef de famille, a bêti histoire boni bingi et bandaka. De tout lier à 1000 reprises avec Ayebi Willy Mabia la ti. Donc on a bien que c'est Willy Mabia, ils sont pas la carte mboka là. Mais à cause de bisika à cause ça côté la bande comme sous. Lobby tant que mboka patini moi à cause là réhabiliter va fonctionner parce que ba document eux là ça que ba décision na sous ba réhabiliter ezali awa. Mais c'est comme si ba décision ezali bloqué quelque part. Parce que tout le monde qui batine pas bourgmestre à ça obéir que soit disant parce que ba kati na bango na moi mboka et puis na papier et puis na ce toile ezali ko bebisa ko pesa pasi ko pesa bo soto na pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vi professeur Kitasa ezali base ya ba institution ya mboka nyoso ezali ko ko mema désordre dans bokozi ya mwana mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo olelo oyo mingi bazo mona c'est comme ça to ça musalate c'est parce que mingi bazali zinga mingi sekeli ba remplir ba tâche ya malamu pour permettre que professeur sepela bangonde bazali ko bebisa ko sa misala ya mabe mboka Willy Mabia la bazali kuna mboka bingi tobi ko ko ba information ko bele enquête que soit disant policier mais ton ali pese la cette okuta Mabia la mukoko Willy matricule 11 97 411 30 88 80 un policier chef coutumier actuellement par administration publique à l'état de ça mais ça la monde ngeni donc mutazolia mongo enquêté à chef coutumier azali policier. Il faudrait au moins tuer babiso moko comment est-ce que c'est to sunga mboka oyo. Tant que tu tu le koso, tu corruption avant, tu impunité la kata mboka oyo, to tonga mboka oyo te. Joseph Kabila le bakazo zanga 15 bons collaborateurs, c'est possible Félix Tshisekedi le bakazo zanga 5 bons collaborateurs. Nous avons sunga été lelo oyo. Vous êtes à la la réhabilité chef, le village naïe. Bah, personne mikana, mais qu'est-ce qui vous empêche, yo, état que bourgmestre, on réagit à la décision de cause naïo. Ni les hommes à manasser nango. Bah, droit pour ce droit naïo.
Alors, bango moko, zanga été. Je ne suis pas là pour vous accuser. Mais je suis là pour que tu éclaircir. Mais eux, c'est de manière que la décision, madame, et mon appart, vous avez besoin de qui m'est dans la mboka. Parce que nous pas c'est trop que la souka. Papa, oui, vous allez le bas pour te clôturer la bino. Pour la nuit, c'est tout, tu vas le bas. Il faut bien le bas, il le bas, souka pour te pendant 30 secondes. Bilobananga souka, na kolobaka kana excellence maman Eve Bazaïba. Maman Pungola Misu. Na parc, na 4 village bingi bingi. Ba réunion de salle makuna makasi pour la déstabilisation du pouvoir ya papa Etienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Ezali ya makasi ya koleka. Tout influence ya makasi ezali ya Willy Mukoko Mabiala. Na mutunaye papier mpiana. Fungola misu mama. 5 la chef de l'État, bo fungola misu. Batu nyonso baza na 4 village bingi bingi. Il y a des réunions là-bas. Il y a makasi. Tam su biso besoin bater mais eza makasi. Mutana base nango c'est Willy Mabiala. Il dans un commanditaire à mouvement. Alors pesa ba frère belé. La banzi on a ngala baka muke ngwana fungula misu sentir ya chef de l'État. Bo fungula misu sécurité. Merci beaucoup. Surtout ministre. Ce gongo peut aller gongo que ce comme on est suspect faut dénoncer. Bon mais le côté parce que tu as besoin de dénoncer pour te luka Congo que les liboso. Merci la ningo dénoncer les kambo monique et là suspect pour na yo malbe ko pas causer. Ça peut noko noko la caméra wana message di osala ngo na nyusu to lobi oyo monique bo sali ba démarche nyusu tout. Ko ba pe ba ndimi ko réhabiliter bino. Ba jusque là bo ko tala kata mboka la bino te. Bo sali ba démarche surtout. Les décisions c'est bimba réhabiliter bino. Mais exécution de mon côté, ça ko salema la ba service o c'est ba réhabiliter bino. Tala ba cause ya mboka. Message ko lancer. Naza ko lancer message na ba konji ya mboka. Plus précisément la ministre provinciale il y a intérieur et papa au sali musala malam mais ba collaborateurs na ba yona ba commune azana confiance. Ce sont des pions, ce sont des tintins. Comment expliquez-vous que un bourgmestre a dû Mokanda en tant qu'ampliateur a kene ko koma Mokanda lobby Platini c'est un usurpateur azali na qualité moko te na bingi bingi. Et pourtant yo lobaki ke bo pesa nga ba droit na kene ko réhabiliter. Voilà bato baza ko sala mosala na kiti. Asengi ba droit. Azui ba droit. Mais si ma bengi ba usurpateur. Usurpateur. Ah. Mais il fallait que ça soit bien qu'on bien là-bas. Adjo Mukanda. Après ça comment Mukanda ezali na biso. Eloko moko naza ko senga bingi bingi ezali dans l'insécurité. Willy atondisa ba criminel. Willy atondisa ba kuluna. Willy grand frère na ye. On a pas le bien qui dans la nek qui pas ba bien tant que bozalaka kuna bosala le côté la bingi bingi bosaka bingi bingi te ma pas bosaka maïté tout cela. Bokele kotala toko la sabino Willy d'ailleurs a pillé biloko moko to luka que ba pesa biso inspecteur judiciaire. On a bi dernièrement la bingi bingi la kutaka président qui est là comment la bingi bingi na baka ça va c'est ba dernière ba fin de l'année chef Platini moi là au kabale mboko makabele bango bi akolia tout ça pour la mlaki maya courage ya munene mboko bazo to kama journaliste naza ko beta sete penda ka munene tonga ke sikana kitoko naza ko loba point moko spécial très important ndeko ya Willy fils Mendombo ateka mboka na ye oyo azali gestionnaire ya koteka parc ce monsieur à travers sa Brazzaville azali ko procurer ba calibre 12 aza ko toni sango na bingi bingi pour ko combattre bateau ba kokota kuna bingi bingi ezali bien rempli na ba arme ba calibre 12 pour ya katsa kabra information hein naza ko loba bien ibe babi fiso asali moi on ja kamati photo ya Tshisekedi ya toujours convertir même moto akende ke Brazzaville yewana moto aza ko asilisi parc na koteka yewana. En tout cas, problème il y a parc bande konanga ibokene kotala ba clôture za na parc bato ba sombe ba parc wana ba clôture minene bazali banani pour vérifier que ba ligne za na kati ba clôture wana clôture na nini za na kati voilà okoyoka kaka ya muntutel o ya muntutel papa yo ko somba ko parcelle au clôture 600 mètres olingo sala nini compagnie et puis eloko ndeto ko loba bien que ezali parc ya l'état yo individu pento kende koteka yango voilà to landi to le temps okada au kota makambango na kala siko bandiko la ngai voilà
Quand on a un dossier, en tout cas personnellement, en qualité d'un journaliste, d'investigation, dans les mythes, comme les secondes, l'état vraiment de dossier, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur le Maboko. Il y a ministre, il y a Otali Makambo, il y a Coutume, ministre provincial, il y a Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires Coutumes. Moi, Namboka Thierry Titenga Kabouya. Moi, Namboka Thierry Titenga Kabouya. La compétence, la qualité, c'est ça les moments et parce que dans le dossier, le document au signé le 30 décembre 2024. Au signé le document, la réhabilitation du chef coutumier, il y a village Bingi Bingi. Mais l'exécution à mon côté, c'est ça l'ennemi. C'est la montre que ignorer la fonction. C'est la montre que bimisio et le kopamba. C'est la montre que aux la qualité monte va considérer. Vous savez lettre. Le 30 décembre 2024, un mois en exécution à mon côté et ça l'ennemi. Si réellement que vous avez la vision chère avec Thierry Chilombo, si réellement que vous avez la vision de Koluka, pour changer l'image de Congo et la corruption tondi, et si c'est ça les bons moments. Moi, je suis blessé Kilimbalimba, parce que je suis plus pour ça matière de sécurité à la police à Zaliwana. En tout cas, Lucas, on peut ça ordre au signé de manière que Mukanda oyo lettre na yo, peut signature na yo, oyo sali, et ça exécuté. Ce que ça exécuté, c'est que vous allez considérer que et pas à bailler au signé de exécuter maloba na yo. De retour sur ce plateau exceptionnel, Bolandi Binomongo va déconner, va aussi s'exprimer, va aussi la vérité, aux alikuna, va la question, va document, oyo bazana yango. Si réellement que yo olebike, bandeko oyo bakabalobi. Et ça la raison té plateau yango polele mateta fokole la plateau benga biso to pe yaka awa to koyamba yo pour éclaircir réellement que ceux qui osala ba droit na ba qualité koleka bango pe nous ali et ya droit ya mboka bingi bingi pende ko bugu meste mo mboka mbo fax de la meso osali ko représenter chef de l'état africain à série de Chilombo yonde osali premier citoyen commune en Sele osali na ba qualité. Oh, il y a qu'on trouver solution de manière que Kimia est content dans le village parce que yonde aux allez me causer les sikawana. Tout ça la émission au poteau de conflicter, tout ça la émission au poteau éclaircir l'état congolais aeba oza ko le kalakatia, ma belle a combien c'est beaucoup plus un village bingi bingi. Population même bazala qui qu'on va dans la bingi bingi, na tango oba déloger qui moi na mboka, moi na mboka Platini mwele, bango be ba réagir ça qui na ba parce au bakutala ki nango nangonga wana to landa élément au tozo juste après pour te clôturer et complètement édition absolue moko alelo botami na bingi bingi na koli na bingi bingi tina ajo nazali na boti bana na village bingi na lingi na loba na bakonzi na biso ya mboka en tout cas ils a pas mingi utimi teke et baby na batu moko quelconque oyo basimbi yango comme papier piano. Biso to botami to yebi kutimi teke ndenge zali pouvoir teke ba pesa ngo ndenge wezo sala maté. Alors chef Platini a succédé yaya na ina trône to yebi pouvoir teke ya bingi bingi ndenge leki eza ya ba rotation te pouvoir ya bingi bingi eza ya libumu moko ya famille oyo ba botami kuna nde bazui pouvoir eza Willy Mabiala biso botami na bingi to yebi ete banda ko botama na biso tito komi na ba ajo toza nango to bi Willy Mabiala te tozo senga boye na bakonza mboka excellence Mutamba bingi bingi soko yoka ka ba mobondo bazali na plateau de bateke mingi bavandi nesiko na minute na bingi bingi soki tembe botinda kaka opération ndobo ekita na bingi bingi bokomona oyo biso to loba ba arme evandi kuna ba machette ya ndenge na ndenge ba makonga ba flèche eza na bingi bingi. Donc mboka na biso moko to sundola bana to sundola biloko to sundola bandaku ko to koma kolala na babalabala bisika ya kolala izate bino l'état bozali to loba nini soki biso pe to lobi to venger to zonga to kende to bunda ndenge ba mibali babunda poto ya mibali to sana droit to ko simba pe liché to bango ba simba to ko simba ngo pe to ko bunda mais to ko sala ngote parce que to yebi l'état zali biso to yepa na o l'état lelo ndongo moni biso na télévision to ye to leli na ndenge ya mao mais tout ya sima ozala su ya l'état te na sengi boye na bakonza mboka Zanani d'abord nga nazali mama leki ya chef Platini mwele ngai na sabotage o basalanga na bingi bingi
etanki yo leta kende ata enquête kende kotala ndako na nga na sundola na bima na eloko te na ye makolo ngulu eloko moko te na bima nango basali nga sabotage na kenda na komini ezalaka le 9-12 mois 2023 ntango nake na komini kodeklare bayebisi ngai yo ye kodeklare ozata na niveau moko ya wili te okoka na yo te zonga na yo ngabi bino boza baleta bokozwila biso solution te bazwila nga solution te en tout cas papa nga aza na posa na zonga na ndako na ngai naolala sikoyo epai ya yaya mobali na nga mama Platini nde naolala sikoyo soki azala na ndako te nga na bana nalingaki nakende wapi. Bon, nazali moko e habité village Bingibingi. Nabotami wana ti lelo nakomi na boti bana nga na village Bingibingi. Mais après le moment to vandaka bo surprise mo sala biso avec ba 7 ou ba 9 heures. To kanisa quand la bouclage mais ba pia. Bon même moi na nga ala victime ba saboter ndako na nga ba pia tele doni la koma boye. Akomo vanda kota ba ninga ona sunola ba bien na nga tu o ba parana nga ba somba ba mapango ba tika kuna et c'est wili mabiala ba tika mapango na biso. Lelo to za quand même ba jeune tala nde to komo vivre na ba vieux. Omoni ministre biso Jessie Kosa Mtamba bandi kona biso ba jeune ba okende ba okanga bango ba ki ba prison ba vers mais ba transférer ba côté Sénégal. So to lobi to sansa pe ba jeune ndenge bio to zali o to tamboli partout. Oto ya kapé to landeka ba droit na biso to réclamer ko ta monsieur Platini chef Platini Mwele Munzele. To na déclarer pour payer biso ba droit na biso ba biloko to zalaka na ngo. Cause na makambo na bango village bipo to za ba ni qualité ni famille na bango te. Mais to bima ba victime ba payer biso. Na za ni muteke ni qualité muteke mais na bima to bima ba victime to za belé ba famille belé. Po ba ndeko mususu to kuta nga kuta na occasion pour na leke oleka akuta ne wasa l'émission oyo. Vous êtes belé au bapia bango, présent dans la famille. Au bapia biso. Voilà, merci. Yakobo bezalité. Yakobo pipi na mungu la kati ezalité. Mais eloko nazo ko senga bande ko langai totika ba comportement oyo tozali ko luka komema la kati ya ba coutume na biso. Pe yango oyo to tabola en commun accord te là ba ancêtre na biso ba retomber zali nini ba désordre oyo zali ko salema na kati ya mboka oyo ba accusation ebimi ebele oyo bino boyoki na kati ya émission oyo to sera l'état congolais afongola misu parce que actuellement to luka kimia e contre la mboka oyo surtout le moment oyo mboka eza agressé na ba force ya libande ba force ya ba paya pour ko déstabiliser ba institution ya mboka to lingi bisika to vandi to éviter ba des de ekota likolo ko wala ba pouvoir ozo uta na kati ya famille mais l'état a comme bibisa ba poche ko bibisa ka batunae eza kitoko te mboka bingi esegeli e vivre na o famille abimisi et non na o l'état abimisi la poche nae chef coutumier autaka na l'état te chef coutumier autaka na libanda te chef coutumier autaka na kati ya libota bolandi surtout ko ba awa toza toujours senga kimia ekota de manière que ba famille wana oyo bazali famille régnante oyo bazali ba droit ba qualité bazala réhabilité na ba droit na bango ndenge coutume na bango ezali ko senga yo ozali ministre yo ozali bourgmestre yo ozali intel yebake yo be ozali libota no famille na yo kolinga teke na famille na yo be ko mele désordre na batumo quelque part batela pe culture baninga batela pe coutume baninga pour ko pesa bomoko kati na république démocratique du Congo. Merci à moi Ingrid Mateta, merci à Bino de Bolandi Biso. Maintenant on sera toujours à Bino. Bon continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officiel. Bon s'abonner à tout de manière que à chaque jour tato sera édition Sika, malama ko mona ekokota epa na yo, okolanda biso pour si to pesa ba information boko sur et à temps réel. To pesa ba information oyo ya ko mobiliser population, ya ko conscientiser population. Boye bandeni essayer to linga Congo. To linga Congo ba domaine oyo to zali ko occuper ba domaine oyo to zali ko salela. Totika haine na jalousie, totika lokoso, totika corruption, tolinga mboka opo tozala mboka c'est moko République démocratique du Congo. Tout la prochaine édition monsieur Sika Sokoles Azogite. Je vous aime beaucoup plus bye.
tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso aki koponela basinistre côté ya te tellement terrain yango ezalaki pe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram olie akobanda kosileka na batélévision kobrandir badocument ezali kokondane bango moko ite ya bomoko bosangani ngai nasepelaka mingi ta naomona baumbu na bateke baza ensemble ngai na muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout siko te la commune na bino numéro na biso zali yango wana yaka benga biso to koyamba yo to kozata to solana bino